bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça s'écoute à Melabino. Donc, oh, ils Jenny Lopez, la congolaise, n'a pas va éviter. Donc, elle est comme un moto, tout le monde est comme un moto. Moto, mon nani, Anel Kabalo, moto, pour s'arrêter. La vie moto, ok, n'a pas mon caboy. La vie ok, n'a pas mon caboy. Moto, n'a pas Anel, que tout ziki, ça batte belé, babi, batte belé, bah, comme il zika. Au niveau moto, la vie moto, on se comme si batte bilobela. Comme si bah finga toujours comprendre te babi niveau moto o eza niveau na bango te babi mami watala biso mami watala bango mami wataba tout donc moto niveau boye non na mona te Anel Kabalo do moto ko sakala te babi o comme si bango bazoba ba komi ko loba to niveau moto babi bana bati batambola boye vérité bana bati batambola boye balata ka boye bana bati bazarande boye taka Jenny Lopez a confirmé niveau moto na yo Anelka oleki bango tout donc mami watana bango tala niveau babi Anelka balondo moto ko sakala te mami watana bango ya biso ya batu tout donc babi niveau moto na yo et comme obamisa ngai même Hervé Mayat na Angola confirmé abi Lopez niveau mami wata moto azobimisa bazozika bakomi bilobela et comme si bango donc bazi palpi donc bazozika donc lembisa moi mke pozo ziki sabato Anel Kabalo do pardon babi niveau moto aboye donc non na mona na ngate ya boye nanu ezala te nanu na mona na ngate babi moto mdela boye faut que mami watana bango Anel Kabalo do na bango toujours likolo pour niveau moto mtakani maso na envers bana basi tout babi bana basi batambola lokola Anelka na envers wana donc mtakangi masolo Anel Kabalo do na ba chroniquer tout c'est Anel Kabalo do ponanga da babi ya na polémique té to ba vérité bana basi batambola boy donc soki osali mabe bakolobela yo po to boye éducation bane beba babi Anel Kabalo do Braxton moto